utamukile kelama isali mabibu hebele olelo yebanite isali bambula hebele uyu motomo waye matondo mingi na bino bandeko balandi ya Vom Television etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bulamusi banjo na pongi solo tokutani lisusu mokolo mwalelo liboso ba etando na bino bomo mesano na kati ya émission na bino mokolo mwalelo esika wapi toyoka bongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko moko ezali na kati ya bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso ebozwami bino bokopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo solo tika to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankandu ya zomi na motoba bosukisi bongo bopemi ya minei na eleko na yango ya minei eleko ya kisiu sanza ya zomi mobu monkama na tuku misato na misato na kati ya manaka na biso baindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapa ya mokolo mwalelo tozali bongo vendredi le 17 juin 2022 tokobalisa bongo manaka na biso na manaka ya bapa ya na tina ya boso sola malonga ekoka bongo kozala lolenge kani manaka bapa ezali bongo kotambola pe lolenge kani manaka na biso ezali kasi ya motuya esenga kana biyo tango sokole kolanda bongo émission iye bosimbaka penza malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain moko ya ezali na kati ya bokoko na biso baindo solo bandeko balandi ya Vom Television tokosuka ka biso na bino wana te na kotalisa bino manaka na biso na kati ya calendrier africain tokoyaka lisusu na esengo nyonso na tina ya kotombela penza bambotama elamu na bino banso babotami ya mokolo mwalelo na bisika nyonso yebozwami totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela ka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosila koyana yango na mokili na esengo nyonso tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya mopandi sango monene na kati ya Vom Television tatu mukenga kabuya bango basela penza kobotama bongo mokolo mwalelo tango nyonso bokolandaka bongo émission handicapé moko ya bino mosali pe molobi tata mukenga kabuya nde babotami bongo mokolo mwalelo totombeli bino penza bambotama elamu bambutukulu ya mbote na bisika nyonso bozwami toyebi ete lelo esengo ya kosepela penza mbotama na bino sima na biso kobima na plateau ya Vom Television ata kolelo bokimi na esika ya mosala tozo ya bongo kokabola penza bisengo yango elengo na bino na bisika nyonso iye bozali na tina ya kolia makemba na wangila ekoka bongo kozanga te tozonga na ino kuna epai ya nkumungala solo totala penza bonzenga bwa bino pe totya bongo baloyembo oyo tosepelaka penza bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo sebelina mbotama na yo lelo 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 lelo mbotama na bino mapamboli na bino epesameli bino po ete lelo ezali penza mokolo na bino biso pe totombeli bino lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote na bisika nyonso yebozwami na bino pe bayebanso bobotama bongo mokolo mwalelo bokosepela bongo totombela bino bambotama elamu na Vom Television tolobaka yango manaka na bino ekomela biso avant 48 heures ekomela biso na mesa ya mosala tolengela yango ekoka boko leka penza lolenge yango elongo bani boko benga biso kaka na ba numéro za libongo affiché na 7 de Vom Television po bozwa bongo bandimbola malongo ekosunga bino po boyeba lolenge kani boko sala pote manaka na bino ekomela biso na mesa ya mosala lisusu na bino banso bambotama elamu bambutukulu ya mbote
solo bandeko balandi ya Vom Télévision biso na bino toko suka kabongo wana te toko zonga lisusu kuna pa ya nkumungala kotala nini ye balengeli biso lokola video di jour esika wapi tozoka bongo moko ya litea tolanda elema ona bokebi biso na bito kutani bongo na sima na yango tolanda. Le 16 juin 1976, émeute de Soweto. En 1976, l'Afrique du Sud est régie par les lois de l'apartheid mises en place dans le pays à partir de 1949. L'origine des manifestations qui allaient tourner à l'émeute est le décret de 1974 signé par Mac Botha, ministre de l'administration, du développement et de l'éducation bantou, stipulant que l'afrikaans serait la langue de l'enseignement à égalité avec l'anglais dans toutes les écoles noires. Le nouveau décret est mal accepté par les populations concernées et par l'association des enseignants africains qui considèrent que l'afrikaans est la langue de l'oppresseur. Le 30 avril 1976, les enfants de l'école junior d'Orlando West, un quartier de Soweto, se mettent en grève, refusant d'aller à l'école. Leur mouvement s'étend alors durant le mois de mai à d'autres écoles de Soweto pour demander le même traitement que les écoliers blancs. Le 13 juin, un comité d'action est constitué qui décide d'organiser un grand rassemblement pour le 16 juin. Le mercredi 16 juin, avec le soutien du mouvement de la conscience noire, entre 10 000 et 20 000 écoliers et étudiants noirs se rassemblent dans la matinée pour protester contre l'obligation qui leur est faite de suivre l'enseignement en afrikaans. Ils se réunissent autour de banderoles pour protester et exprimer leur opinion pacifiquement ainsi que d'éviter tout affrontement avec la police. Les autorités n'ont dépêché sur place qu'une cinquantaine de policiers à qui le ministre de la Justice, Jimmy Kruger, a ordonné de rétablir l'ordre à tout prix et d'user de tous les moyens pour disperser les manifestants. Le 17 juin, le South African Defence Force est mis en alerte. Durant plusieurs nuits, des véhicules sont incendiés dans les townships de Johannesburg, dont une cinquantaine de bus. Pour disperser la foule, la police tire à balles réelles, causant au moins 23 morts. On estime que 20 000 élèves ont participé à ces manifestations et qu'entre 176 et 700 personnes ont été tuées au total lors de la répression menée par les forces de police. En juillet 1976, pour calmer les protestations, le gouvernement retire le décret sur l'enseignement en afrikaans. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bolamusi banjo na pongi solo oyo wana bosili bon kolanda ezali bongo revendication ya bana etelo kuna neteni ya ville ya Soweto kuna na Afrique du Sud esika wapi bana ya kelasi ya baindo basilaki bongo ko revendiquer kolandela bongo système ya enseignement o bana ko tangisa bango na bitelo e bana ki penza ko bana telo lingi bazala ko traiter bana ya baindo elengo na bana ya mindele ezala ki penza ko bana na tendita na tina bana wana basala ki bongo marche na tina ya ko telemela bongo injustice oyo wana salimaki eleka ki bongo mokolo eleka bongo le 16 juin 1976 kuna neteni Afrique du Sud nde lelo lisusu tolobeli yango na tina ya kokanisa penza makila oyo etangaki epai ya bandeko na biso baindo kuna eteni ya Afrique du Sud na cadre ya revendication ya ba droit pe ya injustice nyonso oyo babandaki bongo kosala kasi lokola mondele alingaka te moto moindo bino moko bomoi lolenge kani basoda ya mindele baselaki koboma kosasa kosakade bana na lolenge nyonso po ete barevandika kizaki bongo ba droit na bango ndenge kaka esalemaka na biteni nyonso sur tous les plans et c'est quand on moto moindo ko telemaka po wa bonko loba liloba mondele mosala na yako yaka koboma bayenso babundela bonsomi ya baindo lelo basuka na biteni nyonso ko bana bakonzi kino na biso peuple yango na matene songanjira balobaka tango nyonso ete mondela ko luka bolamu na biso atako mokolo mokote ndito kanisi lisusu makila wana esopana kibongo uta mokolo malobi ya le 16 ni mokolo malobi surtout sili boko kanisa yango kasi na kati ya kovanda nde bongo na Union africaine ba ki bongo reconnaître lisusu mokolo yango peza la bongo mokolo moko ya commémoration ya kokanisa bongo bango na biteni e bazali uta 1991 kuna eteni ya Afrique du Sud kaboli pe lisusu mawa na Afrika mobimba elongo na bandeko na biso baye babungusaka bongo milimo na bango uta mokolo malobi mosili bongo koleka kaka na nzela matene songendela fumukusu kia munza na panda na Angola litolobaka ete
soki tozwa ngo totiango na centre bomoi na biso ekokumba penza mbongwana na kati ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Totonda botondi na bango mene songa nzila mfumu koso kia monzala mpanda nangola mokobi misala ya mfumu kimbango pona nini te na banengwa kelakio elongo na babundeli ya bonsomi ya bayindu bosepelaki na biso bino balandi avant télévision komona biso penza bonzinga nyonso liboso ya ba etando na bino tosungamaki kuna na sima ya kamera na tata kwako ya kala o maisha bwaki yekola elongo na tata mbala mantadila pe kuna na eteni ya montage émission na bino mokolo malelo tosungamaki tango nyonso na onkumu ngala 9 lumière totondi botondi na bino banso balandi avant télévision nkandu elamu okati ya mabota na bino biso na bino tokutani lisusu mokolo malobi na kati ya manaka na biso bo momesano botikala malamu. Utamokile kelama isani mami buhe bele olelo ye bandite isani bambula he bele uyu moto mokwa ye bite